mwasi nanga azosala ekobo. Maman Laetitia pesa ye avertissement yebisa ye. Bandeko na tonga lelo na lamuki mbala moko message na inbox nanga. Maman Laetitia yebisa mwasi nanga pona yebi ke azalaka mingi na ba TikTok. Alinga TikTok, alinga Facebook, alinga ba réseaux sociaux. Na yebi ke message o akoye kayango. Na kotanga kombo na ete. Mais na yebi ke akokomi o ekokoma na matoi na ye. Mama azo sala infidélité. Azo komela mibali na yebi te soki moko mibali misatu na yebi te. Mais ce qui est sûr, akomela ka garçon moko chaque jour basola na mbali wana. Nazo yebisa yo soki na kangi yo oko perdre nyonso na bana oyo boti. Na linga mutasaka na ngai te. Nga naza bien, naza fidèle, na bimanga ko luka mbongo po yo na bana bozala en sécurité. Mais comme toi tu as choisi que ça la bêtise, soki na kangi yo oko perdre na bana oyo yo bota. Eza message batikeli nga na tongo ya lelo. Esalinga nzoto malili. Ndeko mwasi soko leki oyoki TikTok o. Pardon. Tika va bakanga yo. Tika infidélité za malamu te. Ni côté ya mwasi, ni côté ya mobali. Conseil nga na kopesa yo yango.